kundima patinetego oyo patiego moindo ajana patiego ate kundima patinetego oyo patiego Yo peki kolo bango, eba tinye, na batango bajagre nyoto yo de la kakaego, ino mokolo yetwa koyaego. mingi na biso banso wana ezalaki bongo bokombi ya son excellence monsieur le ministre de la jeunesse sport et loisirs tata na biso tata Kambai Simbumbu de bongo lokola bakomeli biso na botosi bonso tokopesa bango esika bakoya bokofanda. Mama,
balakaki bakoya bayebi biso bakulutu baza wana masolo son excellence alela bino danger omoni mais makambo mosusu bokomprenaka kaka mwa bacorne moko mwa basinga moko edekaka boye etiaka boye mais azobunda kaka tokopesa kaka nde mosusu mwa alikwangola azokende kaka lukatuka munzila mukizangela malembe kaka bato banso bakososola kaka likambo ya lobiko ya bayi eza nango kisi te kasi ezali bonzambe nde ekobikisa biso bonzambe nde ekolongisa biso soki bomoko ezali tokangani na bomoko tolobi tokoloba liloba moko mpo na mboka na biso tolobi tokoloba liloba moko mpo na bomoi na biso bongo tokolonga te mpo na bandi discours ya ebele ezali te lelo eza mokolo ya matondo mokolo ya bosepeli kumukimbangu azwa ya ye lokumu kumukimbangu akoba kosalela biso ya mingi na kobanza ete masolo mosusu ezalaka ya salon te masolo mosusu ya chambre balambelaka na cuisine balelaka na salle à manger kasi tozobunda nano na kokokoko ingeta papa azali nayebi te nake kotuna soki azali travailleur alobi aza na kati ingeta donc quelle que soit réponse mwana koya nango biso si toyebi ke papa aza na kati yokeni balongoke ingeta bosimba kaka babi malamu nganga pesaka bina oyo aza na terrain bongo yo na réserve zela toyebi te okokota ou bien okokota te mais fo bapesa oyo aza na terrain po ekipe esala nini kasi yango naka otezelanga lere na kokota bongo soki entraîneur akotisi yo te ekipe mpoya ata bino moko balongoke matondo mingi balongoke alelo 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 kumukimbangu ingeta bayindo lamusa kumukimbangu alobi bangunza pe alobi lamusa kumukimbangu alobi yakipagita alobi ayimbiko monobuikeyanga ayimbiko monobuiroganga ayimbiko yayayimbe ayimbiko yayayimbe ayimbiko monobuikeyanga
Kutseki, Kulonde, Kundime, Kumase, Aimbiko, Monobuike Yanga, Aimbiko, Yaya, Indie. Tekete kala engangu ya kala engangu tangu jambu ya tangu jambu kala engangu ya kala engangu tangu jambu ya tangu jambu kala engangu ya kala engangu tekete Makwenda Makwiza Esh Inge tatubanda na bisu Balongo ke Obunda etumba na biso na motindo nyo Oete tokoma na esika yango ya solo soki eteni ya molimo ebalani na politique ebalani na science kombo na biso baloni kasi kokabola religion na politique nde liwa na banzi oyo ezali expérience monene bakoki kotire leson batire leson religion soki eza koakompagne mboka na biteni nyonso bapoliticien bakoakompagne technique na biteni nyonso na banzi moko ya barar ministre oyo bazotalela likambo ya mboka na angle oyo wana ekoki ete mboka ya solo ekende liboso totangi bato mosusu te moto na moto aza na motema ndenge oyo biso tomoni yango wana na bongo azali premier ministre oyo akomi awa kombo nango etablissement tala na miso me nsima ya kotala zongi kaka koke ovandi tali kaka o wana mobola kuna mozi me mbala mosusu mobola ayebokoma i bongo ayebokoma i nde bongo mfumuki mbango molobeli mpe mobikisi ya bayi ezelaka na bebela bino lisolo na clôture nakotiaka kasongisongi nakotia songisongi nasololi na son excellence na posa na bino bolobi bano bazobeta bakoki koya pete ingeta bakoki koya te ingeta bakoya bokitisa motema bakoya mais mpona bautaki kobeta bauti bomoni kaka batamboli bauti opesa bango mwa ntango ya bopembe me na ntango oyo bino bokomona nga na mongo kongo lobi na kati na nga na bajoueur na leta na baancien joueur na bato nyonso
tata Kambai Simbumbu Bongele Meso Ndeka Mukangini Mafumba Baebanso wana Dino Botangela Ingeka Bakisa tata Oya sorto musisi wana kala jera omu chaka bwe yoka sorta Ngeta dizeuzeru matondo mingi naye mosusu nga natyeka mwa songisongi me bango moko bakolimbolela bino malamu ntango bakozwa maloba bakolimbolela bino malamu balongoke alelo kumukimbango toyika mpiko na mosala tosi tokomi na ngomba ya bilaka kokokoko tata azali nake kotuna travailleur alobi azali biso mpe tosalini totelemi tozozela réponse ya ntango balongoke mato ya koyoka poso akokokisa osikisi nanu wana na kongo Yenge Bantoto, Yenge Muzulu, Matondo mingi tozali kokoba na manaka mabiso de bongo tokomi na tangu ye tokopesa bongo maloba na son excellence pona maya bongisaki pona biso nde na botosi maloba epana bango. Mesonyanzila bana kuvamu nyonso bangunza avana kende Kigali nasengaki bino mate ya lelo to retenir momoko kotosa na koyoka il faut tozalaka attentionner biso nyonso na vi na biso yango tokomona nyonso soki tokotosa makambo tokoyoka ndenge etamboleli ya vi na biso ezala na politike ezala na sport yango mpona kende mosika te nazongaki mingi awa po moto soki amoni akei atamboli ti il faut azongaka mpona kopesa mpe matonde yango symboliquement nalobaki ke mpona participation ya construction na biso nde nazomona awa mpo mokolo wana tovandaki awa na bacolaborateur na nga nazomona kuna mwana moko aye na saka nsima na mokongo aye achao mosusu esaka nsima ye koto ti moke moke na ndenge tokoavance mpona kosilisa esika oyo yango nalobaki symboliquement mpona victoire oyo ngai mpe nakoya mpe ata na 200 sac ya nsima
participation na ngai kozala ke merci. Participation na ngai kozala ke tokokende malembe ti ndenge tokozala pe protéger contre ba intempérie place oyo muke tokobanda kocontinue na projet na biso ya construction. naye kozongisela bino su matondi mpona nyonso oyo bosali mpo mutu nyonso ayebaka na vi na ye marshe na ye ezalaka ndenge nini ebandeli ya vi na ye ndenge tozali mpe makambo etali leadership na shwa ya oyo aleki biso milimo oyo biso tokomona te oyo biso tokomona na bomoto boye te il faut koyeba kosalela temps moto na moto ayeba kosalela temps na ye yango ya liboso nazongisi matondi mingi na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo aponaki nazala ministre na ntango oyo maboko mpona mokonzi ya mboka ere mokonzi anome nga nalobi te nga nayebi nzela nayebi koluka na secteur oyo nazali je crois que boza parmi bato ya liboso na mwa oyo bauti konome nga na bandi nano awa eyo kosolo quelque temps après nazwi mutuka na nga butu ti na kamba nake kokota na mausolée nakoti kuna nake kofukama nalobi ke non papa Simon asala na nga oyo alingi nazala mais papa Ngimbangu afumu Ngimbangu soki botali malamu banda mokonzi ya mboka azali mokonzi ya mboka na mboka oyo nayebi te soki asa décora baministre décoration c'est-à-dire que non bapesi nga médaille ya chevalier de l'ordre national Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Bitumbe bandi wana bato bakomotuna me motuna ye eza wapi aye kaka sikoyo biso bato tobanda kala auti oyo yaka sikoyo motu na ye ezali wapi sentir nini alataka na loketo makolo ne etambolelaka wapi bon aza wapi toluka ye nano mais eza pasi po bamona place nazali ndenge nalobaka na bainterview na nga mosusu oyo aleki biso nyonso na grade na Congo son excellence Joseph Kabila Kabange ye ayebi esika nga nazali parce que ye andimela avant nga nakoma ministre bolanda badiscours na ebele alobi bato bakosakana na Congo bayebi Congo te Congo ezali mabele ya nani mais soki ye akondima yango so biso oyo na se toko comprendre yango te bwani lokola nga na ye nalanda makolo na ye nalanda oyo atinga na mosala oyo nakolandaka nzela na yo yango mabolandi nzela na ye wana yango lelo nga mpe naza hero na kati ya ordre bahero chevalier naza chevalier la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nami bandeli na ngai moko. Na yeko le kanami balé o Italie balé au par. Ngana ebi ndenge papa otolo ba tout à l'heure les secrets mais no ebi ngala malam secret ya récite nyonso ezali na kati ya unité bomoko à la recherche de l'unité ya masolo.
soki bomoni mboka bato balingi su masolo te, bato balingi dialogue te, bato balingi mobulu mboka wana ekendaka liboso te. Mais soki bato bavandi basololi batie bomoko même esprit regardant dans la même direction, mboka wana ekokende liboso. Yango na onga na yebi na bandaka yango na nakoma ministre te kosolola na bambuta mutu wana do banganga liboso bangoyo banganga liboso o bayi bango leopard bango na bandali ba asmara ba kabasu ba souplesse bango nyonso nde babandi bamana kurbondo banganga liboso bangoyo na bandi okende na bango kobondela bango te bofongola mitema na bino boya tovanda tolia nano to ngato na goloba ndaya beli akoti ngalia mangalo te bopesanga facture wana to lotana ndaya na kata hôpital alamuki na micro alobi kende bana wana bakolonga liloba ndaya yango na sima ya milulu ya lelo bayebi place tokokutana na komina kisasa place tokutana lobilo aza binamoni lobilo te bobenga bango aza na dei kasi dei bakundaka na moi na poko yo bobenga ye soki 17h ekoki tokutana place tokutana wana tovanda susu totonga lisusu toyeba ndenge ya kokende liboso nesonga nzila kaka moto interpelaka biso alobi te botala bana baancien wana baleopard bachampion wana banda toutaka na stade tata Raphaël na bandi bobosani te tosengaka pardon yango tolobi ke moke tokokende na machete wana tokokata maleme ka kuta tokokende mbangu te po makoki eza te mais tokokende malembe tina ndenge tokoresoudre baproblème nyonso ndenge tokoki koresoudre yango na boluki nzela kaka na boluki nzela tokotambola totie match dernier match la phase de poule, Léopard contre Cameroun. À Katia Stade, Tata Raphaël. Vouva Moubaye, bâton d'ici, box de Pharaon, Nyos. Tout le monde a gagné Bilili Boy, Léopard a diminué blé blanc. Tout ce les gars dans l'histoire de Altopoli. Mais moyen koloba yango na public eza te biso moko toyebi déjà ke no awa matata ezali awa esangisi ekoti mobulu bon mais nakolendisa kaka mitema ya bato tolobi bon toza déjà na 6 points nzambe mpe akoriente mpe makambo na ye mpo soki ezalaki ke mabe ezalaki déjà liboso soki tozalaki batetu mbele mabe monani tosololi na papa na litonabi te ngai lobi nakei mboka mpo oyo claire eza te soki bacommerçant bazali oyo bakoteka bilamba na équipe nationale ya bacouleur ngandi moi je vais imposer en tant que ministre ya sport mpo bolata bacouleur nationale nakobetela bino masolo ya histoire te les choses vécues oyo makambo nga moko natambola nango na bacolaborateur na nga oyo eri tokomi mbangu nake kokutana na bango bazalaki koencadre équipe oyo bazalaki kokende baréunion technique nasololi na bango babine excellence omoni tozalaka na deux couleurs tozalaka ecouleur oyo soki tozoyamba
papa quand dit papa pour tu comme on a vu nos couleurs ya goyamba ata na goyamba te bino ka ba couleur nationale. Pourquoi Cameroun balata ka ba couleur sud? Alors bosala lo to boche soit jaune bleu ou rouge mais pembe zara makati wana te bolo bola. Yango, Excellence, Monsieur le Premier ministre, puis après ça, il y a un lingisa, Mikoromi Balé, pour tout en place commission pour l'habillement et léopard, tous dans la couleur unique. On les a tantôt parce que, attends, le drapeau, la bichon, on a place bleu, blanc et zati. Donc, désormais, tout le monde était à bichon. Les Camboyes, mususu na kosekisa bino ezali bon mutu na mutu aza na kondima na ye nga na boyi kotutisa mitema na bino mais tovoyageaki tala bamilangi ya bon naloba tovoyage tala bamilangi ya kamba bamilangi ya bamiel bamboka wana poisson boye na ezaki secret moninga kobetela bino lisolo tokomi na Nairobi po babagage eleka po tolekelaki nzela wana deuxième tour premier tour tolekaki na Congo Airways tokenda bato moye bafuya biso mingimingi eza te mais lokola efana koma butu wana kaka mpona makambo oyo namonaki a partir ya tata Raphaël bon bacollaborateur na nga omwa ndamoma mais papa alobi makambo ba SMS abosani ke garde na ngai mpe ayeba tindaki mpe garde na surtout match oyo ya contre Guinée tobandi kosepela tobandi kokonte telefone nanga te telefone te oyo match wana tobandi kokonte 1 2 donc nous commis déjà 120 minutes déjà pour la chrono tout le monde est match ici 1-0 le bas la zone. 30e seconde 35e seconde d'égalisation on va de la wad on dit mais comment qui m'a attendez que tu vas gagner coupe à biso moko ko nimero takadut tokanisi maloba nyonso ne bon natali na mais bana bango balati kaka ne tosoi na poko eza wapi batelefone bandi kolela bato ba SMS bani pene ezalaki mokano ifo ekokisa magana vai mukana ifo ekokisa magana nasisa lisolo ya mai tokomi na Nairobi sikoyo bakontrole o mai oyebisekono o béni Saint-Esprit o mai sikoyo bazokomprendre mai oyo musala no sikoyo bagarde bango balesaka eza mai ya mabe te bakomomela bakomopasi nde bato bakomoleka mutu na mutu nakondima na ye ndenge nateyaka bajoueur oyo mutu na mutu ndenge ezala na gouvernement place tozali ezala na sport mutu na mutu aza na baconviction na ye mais soki oza leader okokumbela bato mosusu ifo oyeba place nini yo otie voilà place otie mutu na yo voilà parce que à travers ngai ebele oyo ata baza na ndenge ya kobunga bakoki kolanda ndenge ozotire bango yango tolobaki ke soki tozwi coupe oyo tokozonga kaka na banzela oyo totambolelaki mpona koremercier après koprépare mpona oyo koya toza déjà qualifié na baéliminatoire mpona coupe du monde oyo koya tokoprépare coupe d'Afrique des nations oyo koya tokoprépare bachan oyo koya na badiscipline mosusu
yango mateya mingi tokokanga lelo soki bomoko ezali kaka soki tokoyokana mpe tokosolola oyo nde mokonzi alobi ensemble pour la paix et la cohésion nationale mpona kimia ya mboka. Mboka ya Fumoki Mbango ezali mboka ya bato bakaniselaka makila etanga te. Eza normal te. Soko ozali véritable Congolais, soko ozali mwana mboka oyo babela Fumoki Mbango, okoki kozwa micro te oleka na batelevizio okoyebisa bato ke non il faut yinda kaka il faut te omona Fumoki Mbango ata na buto ya kolobela yo. Tozali mboka ya paix justice. En plus aussi pona kimia na mboka esengaka toujours masolo. Papa lobaki yango que ezala na politique ezala na sport masolo. Soki kosolola eza te moyen to avancer eza te. Nakokomisa mpo nga naza déjà informé. Nga nayebi na uti wapi nakokende wapi. Mais nalingaki nayebisa bino ke non à part victoire ya Léopard oyo tosengaki oyo boakompagnaki biso oyo nzambe abakiseli biso lisusu eza lelo ke nga Denis Kambai parmi bamembre ya gouvernement nyonso me ngai naza na exception moko naza chevalier de l'ordre. Bilembo wana eyaka pamba te. C'est la spiritualité aussi, il faut savoir combiner. Parce que ngai na kondimelaka Fumoki Mbango. Nasina mona yango na ndoto. Nasina mona yango na bamakambo ebele, ba événement ebele oyo na vie nanga. Avant la cérémonie belé. Mais il a fait secret. Il faut que tu fasses un doute pour que tu aies mingi. Tout ça la mingi bébé. Pour ceux qui ont eu secret, elle va te s'entêter pour parce que ceux qui te commis belé peuvent moyen te. Mais oh ya. Aussi bomona eloko ya malamu bakosala yango publicité mateya ya malamu tokosala yango publicité pete yango tokoloba oyo ayebi oyo ayebi pete motema na ye ekangama makasi ayeba pete mais era komona na bilembo era umona na bilembo abado tuna me yeye ucho yaka kasikoyo ete yaka na ndenge wana parce que ce que je expliquer mokile wa to sala boto te ba umona ne bilembo oba ebela ka mokonza mboka sisa bidimbo ba umona na bilembo je crois que ba vias mara ba contredire ngate bazala bava kisasa mobimba yeko beta lisoro Kambai Congo mobimba bango beta lisoro Kambai po ebele to ba baza na courage ba otindaka message vraiment félicitations na tango moke to moni bo na tango moke Mazembe azui 5e étoile na ye coupe na ye azongo grâce à partir na biso na sensibilisation na biso na tango moke to qualifié Léopard na biso ya CAN kuna na coupe du monde na phase de poule ba baso ba beti ba na coupe du monde na tango oyo kaka to zui CHAN oyo ezalaki bloqué depuis 2009 ndenge papa otio loba depuis 2009 comment il bloqué si 2016 mbola bon 7 ans donc chiffre 7 nde eyoko fongama lisusu
kaka na ntango nde omoni bakachere bauti na poto donc ministère eko bouge na ntango moke mpe tozalaki na bino wana sasa tozalaki komona boxe de pharaon te mais boxe de pharaon epeli moto mikolo sasa mobimba bakobela lisolo ya boxe de pharaon ndenge ekomonana awa na ntango moke hymne national ezali kobetama mingi kaka na français teme na ntango na biso toprofite mpe toganye mpe kaka na ntango na biso hymne national ekobetama na lingala yango tokomisi nzambe mingi tozongiseli bino so matondi tokotika bino parce que tozozonga susu babengi biso na bobokoli tournoi moko final nango eza lelo na delvo wana na 14h lokola 14h ekoki totiki bino bocontinue na mabongisami totikali toujours ouvert toyoki mpe baenseignement ya batoke porte mwana ya kolo ndako alibekende tuna papa nazayo papa aza na kati bon tokolandelaka mateya tokolandela mateya liteya ya monene toza nango na kuvamu ezaki bapesaka babi kaka na moto oyo azali na terrain joueur azobeta bale na terrain ye nde bakopesa bi mpo acha ye oza na réserve ozoka kopesa babi na nsima bongo soko okoti te ekipe poli merci beaucoup mpona lelo tosukisi awa nzambe abatela bino merci beaucoup ndenge boyaki bokokisi ya bino maloba mpe bongo bokaniseli mosala ya takanisela bino ya mingi na mosala moye bozali na yango lokola batiaki bino bilembo ete bino bokobundela na ngambo ya kokamba to mpe politike biso tokobunda na ngambo ya religion nde bongo tata akanisela bino na ya mingi eyebana ya solo ete bozali bongo ya bango moko matondo Mangombe ezali ebele, mais je crois que mutako bunga histoire te parce que koya na ngai awa nazaka na coupe te nayaka déjà liboso awa nazongi ka na nzela oyo nabandelelaki donc parce que proverbe français moko elobaka bien ke non ere okomata nzete oyeba ndenge nakokita mpe na nzete kaka na même modele omatelaki eza te okomata nzete
après comme une étape à l'école au sauter et quoi na seno ndingo mataki nebe okitela c'est-à-dire que bato ebele bayebi obamona bilili na biso na ibandeli omona ibotambole oyo ngai na nyonso o nzamba ko sana kati ya bomoi nanga il faut na ba koleka banzela o na lekelaki donc ya kosambe zatu kasoye yo moko tomoni pe ndeki yango te tikali wapi komona elongi oyo ngai nde na lobaki symbole wana eza biloko bato mokili o balingo ko imaginer mais o ayebi histoire que na kati nanga tant que ministre ya sport ba joueur bazali na kati nanga coupe ezali na kati nanga ba institution ezali komona elongi ya Denis Kamba eza komona elongi ya makambo nyonso nde elekaki soki tango ezali na mikolo koya olukanga na kopeso CD ou DVD ya histoire ya CHAN komona tobandaki ndeni totamboli ndeni na kote tokomeli ndeni bato bamona kota suka te bamona kota nini tobandelaki donc boyeyi na ngai ezalaki makambo mibale ya kotonda nzambe mpona makambo etali ba léopard na kotonda nzambe mpona ngai moko parce que je crois elembo oyo mokonzi ya mboka atiaki na tolo nanga comme chevalier de l'ordre national Laurent Désiré Kabila et Lumumba ezali symbolique moko munene oyo na kotiaka zama kobosana na vi na ngai voilà biloba suka mpona bilenge misusu oyo bazwai makoki ya kosekana na bino te mokolo kupe eyaki na mokolo boyaki kopresente yango na stade de match. D'abord message oyo ya munene eza ke il faut bajeune bilenge nyonso na basportif nyonso bacomprendre ke no Congo ya occasion d'Europe eza te Congo eza kaka moko oyo mabele afumuki mbango ne eza mabele ya kimia tolingana mpona bomoko na kimia tolanda te bato bakolinga mboka lelo ezika mboka eso te mboka oyo nzambe apesi biso yango oyo mabele afumuki mbango oyo atambolaka gauche mpona kozinga yango de sorte ke garde unité nango unité ya mboka na biso eza na kati ya bosololi entre bana mboka ya koluka kimia po tovanda mpe bomoko message nanga monene. Merci beaucoup. Excellence. Merci. Yeah. Fumukusu tomoni sous présence ya ministre awa tokoyeli ki ete bozali na liloba ya koloba po mituna tunamaki ebele na oyo ezalaki bapronostic na oyo ezalaki position na bino na mai oyo bana bakende kosala na Rwanda liloba nini boza na yango mpona présence ya ministre na bisika oyo matondo mingi ezali ya kozongisela bango matondo pamba te tokoliki lokwa balobaka na lopoto soki ingratitude nde efutaka te gratitude nde efutaka nakobanza ministre amérité longonia po ete akokisi elaka oyo ye apesaki biso toza na bisengo na motema po ete eza kolakisa mosala oyo tozali kosala po ministre andimi ete Fumukimbangu kolo mabele soki totie elika epai na ye tokokende mosika mingi bao bazali kotia elika te liloba nini oyo tokolika baza kotia elika te baza na libunga monene pamba te train to mpe motuka ya bozongi na esika oyo tobungela ya bozongi na bokoko na biso esi ekomaki esi ebandaki kotambola bango baza nanu kidiba ya komona ete batingama nanu na mai ya bopaya wana eza libunga monene na kolika mpona bandeko wana tokoyebisa bango mabele na bango makolo na bango eniati mabele zolo na bango ezopema mopepe minoko na bango ezomela mai bayebaka ete babotama bayindo baza kokola bayindo mpe bakokufa bayindo bozali bakonzi ya mangomba liloba nini boki kolobela bakongolais mpo na bafait d'actualité lelo mingi bazali kolobela mingi oyo etali mabongisi oyo bayi opposition na bayi gouvernement bazali koluka basala mpona mokolo ya mardi 16 neti kaka mardi 16 makambo ekotelema bino lokola bakonzi ya mangomba nini bokoloba na bilenge mpona oyo etali mokolo wana bon tokolikia le 16 eza fin du monde te pamba te soki bango bazolobake makambo ekokatama baindaminize nanu boyo bakufaka na 92
bakende koindemnize bao wana parce que bo oyo bango bazolinga te babima na balabala mais boya liboso bakende nanu koindemnize bao wana omoni na koloba na bana mboka boye bakosama te na distraction ya bapoliticien bakosama te pamba te kobanda 59 bayeba sopa makila na bango na 59 bapoliticien barécupere makambo na bango basepelaka le 30 juin 60 et non le 4 janvier ebele basopi makila na bango mpona kolanda nsima ya bapoliticien bazwi eloko te tosengi mpe na baopposant soki ya solo balingaka mboka oyo bakota dialogue pamba te lelo bango bazotrouve yango normal ke lelo bamosusu basali baparti politique tia désordre na Congo soki otie désordre alokimi aucun exil to parti na yo ekomi parti ya kotekaka bakarte mpo ete bana bakendeka exil na poto etango bakokende kuna bazwi statut ya réfugié oyo azali ke ata kuna baniokoli ye ndenge nini moto akolobela ye aza te moto akokotela ye aza te parceke aza réfugié te motambu wana oyo mundele atiela biso nasengi na bandeko na biso ya opposition baboma yango mpe lelo koluka kokota na makasi balongola yango pamba te soki lelo bango bakokota na makasi baza na pouvoir bakokende lisusu na opposition alors tokobanda kovivre sikoyo je ya bapoliticien pouvoir opposition bongo sikoyo peuple wapi place na ye atomboli slogan yebela umela me nini bokoloba mpona slogan wana ondire komi neti charte moko oyo bilenge fe batambola na yango nakolikia eza interprétation yebelaki mokili eza ya bakoko kosepela te makila bana mboka esopa na pamba yebelaki bakoko mpe bazotala omoni alors bawumela bo baza na motema malamu ya kolinga bolamu ya bato omoni okeba le mosu ozoyemba nzembo ozoyeba mpe te mpo mokili ya molimo yo ozomona yango te ozomaîtrise yango te okokana mutu me keba parce que okokana mutu nzambe azokana toza na kati ya mokili oyo botala nanu pasi ya peuple botala nanu pasi ya bagénération nyonso euti koleka lelo ndenge bozomona bamikolo baza kolelalela me mikolo wana bautaki na jeunesse bautaki na bolenge oyo batambolaka na 92 wana bazalaki bajeune lelo baza susu bajeune wana te lelo basi akoli oyo lelo babeti 35 ans na poto awa na mboka na bango baza ta na eloko te kuna mpe na poto baza na eloko te estce wana ezosala bato pasi te sikoyo bozolinga nini bozokanisaka no bango baya bamosusu bakende kuna bakende ovanda susu na nini na 35 ans ya kolekisa ntango tozosenga meme na boyo baza na poto bolonga na statut ya réfugié mpo bozangi nation te nation na bino Congo ezali awa mais pourquoi yozala na statut ya réfugié lokola moto azanga mboka okende ovanda na mboka bapaya bamaltraite yo baniokola yo moto mpe akolobela oyo azali te nzoka makambo so eza ya chambre Yengo, atakundima pati netengo, oyo pati yengo, moindo atana pati yengo, atakundima pati netengo, oyo pati yengo. Yo peki kolo bango, eba kinye, na batango bajagre nyoto ego, yo de la kaka ego.